Bonjour la famille, bonsoir, bonne année. Vraiment, je suis ravi, très ravi. Vraiment, il y a bien encore. Il fallait passer un concert les 13, les 13, les 13, na Bossane, les 13 février na Cameroun. Yeah. On repère. Ok. Père, oyoki masolo ndenge ozolobaka wana na mpona compléter baide na yo album afali na yo olobi ke baretombe koya ebele vraiment baretombe eza koya na baconcert ebele eza koya déjà zwi susu de concert ya na nini na mboko Cameroun na palais des sports na palais des sports ya Cameroun wana pa ya tondisaka sale wana mpe ezalaka monene akobeta kuna le 13 février. Donc, le 13 février, nous avons évité la journée, samedi journée, donc, pour les réveillons, pour les 14 février, jour, à Mourette. Alors, on a sous conseil, sur les 10. Donc, Makambolo, Bezananzela, ils ont facilité que vous n'avez pas d'adversaire à Fali, hein. Faire, il faut passer à l'effort, passer à vraiment effort. Pour ça, on continue à faire des musique na bongo so be kende suka nenge nini na ebite tina ne meme totia ka fere na comparaison na ya fali na ebaka te na raison ni batu alingi kotia fere wana bachaka eka père bachaka eka po babima ka nzela moko comment na nzela moko babise bile babise musu batia ka bango te pour la mais c'est au fait de zo le bela payete ils lokola to so boma lisu fere vraiment kufi libela okoki na moninga mawate tokokela ye mawande nini yo si fo sala mosala po balobela yo bakoki kolobela te osala eloko moko te balobelaka yo kaka batafere oyoki nga nazosala effort nga meme nazosala effort unalobela efere mais ozomona invité kutu meme alingi meme mpa balobela fere alobi aza meme na news te fere yo pesala effort pesaka biso mpe banouvelle hein quand même toza na besoin tolobelaka tosalelaka mpe promotion mais oza na yo mpe ozalaka na news te sikoyo tosala mpe boni lelo ozosalela ye promotion ye moko apesi osalela ye promotion okosalela ye promotion ya nzemoli yoka moto okosalela ye promotion okosalela ye promotion makambo makauza alobaki ubia ndenge makambo ya kreso kongo alobaki ye moko na alobi te pere pa koya wana koya koloba na ye kaka makambo ya kikloko na moni kuna eza malamu te biso bawenge bani bawenge yango eza nini Duka. Eza pasi makambo ya musique na biso eza pasi. Mais tokomesana oka avec le temps bato bakomesana même bana na Paris nazwi batina ninga li vidéo moka moke ba mwana moka moke bébé donc ba bébé azana ba 2 ans mwana bandi koloba azo senga nzembo ba emeli nzembo fali en tout cas donc les mecs solo wana za na raison lobby ya solo musique eza ko ya Congo eza komi komata il faut bato ba pe ba sala effort même héritier moi nazana ba regret belé na héritier po azo sala promotion vraiment te banzembo asali banzembo eza kitoko il faut siko asala promotion makasi il faut ye moko vraiment mi pe sa pa linga musique yango aloba kazana ba connaissance il faut luka album ya bango bimaki le 18 wana nzembo na États-Unis na ya Congo na iTunes
ya komu ya États-Unis zaka ngamba album yeriti salamaka eloko esalaka mabe wana kokosa wana ebomaka bamusicien il faut batika makambo kokosa babiloko bawenga kala wana boye na eloko na écran bozokosa bato bakoverifie eloko wana mutu na epansi libaya wana alobi awa na États-Unis biso bato na bango baza na États-Unis bayebisi bango ke banzembo oyo ezoyemba eza na iTunes ya États-Unis eza kaka banzembo ya héritier eza kokosa ye ndenge wana eza kaka ekoloba na ye aloba. Non, héritier, faut ça l'effort. Il faut vous payer héritier, je vous conseille à ça l'effort. À ça la vraiment fort. Fali tant azagina David Mosso, azagina contrat. Mais après tant abimisi album, yemoko abandi ba tourner. Ba tourner wana, nenge tolobaki awa bino mo faut beaucoup mo ba producteur ya musique na bino. Bokina ba Tanzanie. Yeah, boke na ba Tanzanie yo moko na batuno boluwe sale moko na Tanzanie bo sali promotion boke bo beti bo sala mpiaka bo sala mbongo mais bo tamboli quand même bo véhiculer bino bozo zela ka ba producteur ba ya zela moko bo sazanga mokila obima l'échec wana so bimbe l'échec wana bon batu musupe na ba commentaire bazolo ba ke balle match soke bimi et kokunda liboma héritier c'est le moment ngoyo donc il faut ça la promotion makasi biso toza sima na yo tolingi kosala promotion makasi po ozwa mo esika obanda ko confirmer bon soko olingi po confirmer te baede match wana batia motema teke oyo soki ebimi wana bakozelaka ti soki mokolo nini baede match wana ezalaki kobima mbula nyonso ane nyonso eyaka ezalaka ekobima te bon soki olobi ke osala makambo na te mpona baede match wana okosala miziki te parce que baede match ndenge eza wana tellement que musicien ya jibe bazolongwaka kaka nani isu alongwe oyo kasoya yakina oyo azokanga basuki wana nani soki obena soli nani wana soki fuji soki nani na fuji soki na fuji do lokwa alongwe wana soki sika bisika yembaki wana ifo balongola ngo kaka donc eza album okeza ezokendeke kaka bashengi bisika bayembaka ifo kolongola yango oyo soki bashengi mais il faut kolongola yango nani Abraham ayembaka il faut kolongola album ezaka ya kolongola ka banzembo ba mais yepe foti na ye aumisi mingi papa chéri na yepe umeli mingi bato balembi déjà te bato balembi musique pe musique na pe bato bazobina lisusu te papa chéri wana bakomope ya bamizi papa chéri bonitika papa chéri afala tika papa chéri afala bo Kinshasa eza na baréalité nango yo ofandaka na États-Unis awa Kinshasa eza na baréalité nango yo ozoboya bato me mwana na Kinshasa bato balingi ye papa chéri wana na bakini bato balingaka ye bapesa kotaka baconcert na ye ba $200 wana ndenge baomo baloba donc mosaka bakontinue kokosaka na bango bato ndenge wana ke baconcert na biso ba $200 ba $1000 mena bazoki na ndako bazangi eloko ya kolia tika ouais elakisamaka me bamosaka mpe mosaka mpe soki otali ye kaka bomona memaki moto azo okelela soki otali nani oyo frère na biso nani oyo akomi mpa ya paster nani paster dodi wana komi na isu nani kone nani bato wenge wana Roger Ngandu so otali Roger Ngandu natali vraiment Roger Ngandu body language ezokoteli yo ke moto oyo vi eza vraiment ndenge balobaka te ndenge bakumisaka papa chéri te ke nga nasalaka papa chéri danse mutu fomoza na ba million ba sorte ba Roger Ngandu ba bundela papa chéri bongo kala mingi ta koma pasteur na lobi fier ile kaki mingi ba kuma periode moko boye ko ishi bazoka na kofite ifala de loko nyonso kofakolate ba yela ka bloko ashine wana kofalati boye na tebe ye ba kilo bi alati yango titi tembe ngo katika ye moko kaka ke bloko ngo ashine pesa ka soki posukoli yango donc ozongela te
Mais non, 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 les gars, so Nathalie, Nathalie, Nene, Roger Ngando, mais non. Faut pas ça, les bâtiments, nous sommes collés là, monsieur, ça, so Nathalie, quand même, tout le monde a besoin d'aide. Il faut pas sunga, il faut que sunga. Il faut pas chérir fa sunga bango. Et ça peut une malamute à batuana basalele ba kumisa vraiment na nenga makasi mais ti lelo bana mai basaka boy donc gimnani oyo papa oyo nani Mosaka a comme déjà ina azoka ina ba 60 ans mais toujours azofanda kana ndaka ba parents akumisa ka ba tonganda ko kana ndaka ba parents pasi hein. Mais si quoi, oui, rançon, pas comme créer les sous nini, bezimogo, asali bezimogo, créer bezimogo, abîmer les bottes, na robe, ya maman pasteur. En tout cas, batawenge, non, batawenge ko, attends, numéro. Et non, là, on va checker Instagram, oui, rançon, elle a dit, il peut, ils robe à moi, sinae. Oui, mais oui, rançon, ba stratégie, c'est li. Kalamingi te ute kokutana na oyo ba mwalim soki na Arabie Saoudite. Kalami be oui, rançon ba stratégie aussi la nyoza zo sala batu bazo kipe ngoka te. Et comme génération ezalaki kokama kamini génération ya ba nonante keke wana. Génération wana eza makuna mingi baza na bapoto baza na États-Unis awa Canada baza partout génération mingi na Congo sikoyo bato ya baza sikoyo bato sali na pe bato wana bazokipi yo vraiment pour makambo kitoko eleki mingi bakandela na masanga makambo pa kitoko eleki mingi na bafe mais pour batala yo pe sango pe pour batala yo pe makambo batu bazokolo bebeli ba vidéo zokota na internet dans une minute tata ba 500,000 vidéos non siko batu bazana biloko ebela otala tala Instagram tala Facebook tala donc so batu bazotala vidéo na yo donc ne ba fali ba genre ba 1 million de vues boy donc batu bazokolo bela donc c'est un peu fait. C'est un peu fait pour ce hôtel ba mpeve ba we ranson bazali na ngobongo ekenda ka bo swa na mai batu balebela ga les jours te donc mais otala mais muto succès no sazaka na ngekenda na musique ezandengo na musique tsalela kana yo tsalela kana yo rozana kana yo tsalela ya moko zala teki kana yo boye yo bia kana ngai ne na ngana na nzana yo kwa koprouver te ngana za danger déjà batu nyeso ba olinganga tana yo osalela tana yo batu nyonso bazalaka na batama yo kasi ntango epesamela bato tu epesamela bato nyonso te mpe tosololi mwa tro vraiment tokomi na biso na suka nasepela ye kozala na yo susu lelo bambote ebele na bamasa ebele masolo eza telema kitoko ya kosololaka na mpe bamasolo basije eza ebele ifai tobanda kodeveloppe basije vraiment ya tokoki kobetaka kaka masolo ya miziki te tokoki kobetaka masolo mosusu mpe ya bien mpo toconstruire mwa mentalité na biso tomeka kochange mpo biso totikali congolais totikali mwa nsima mingi mais avec le temps avec le temps nzambe azopesa biso tokokóma kaka esika tozokende botikala malamu mpe ezomi bino kanda na motu te jalousie mpe na motu te tomonani na rubrique oyo eza koya na nsima à suivre bye bye.